Flamanor encore. Monsieur Nostolanda. Des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Monsieur Nostolanda. Des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Batela libotana yemo viva. Batela chaîne nabiso. Yeah, yeah, yeah. Où j'irai encore, Seigneur. So qui n'a continué YouTube. Na potaka na des shows de Nar TV. Yeah, yeah. Makambo nzambe na bana na ye. Ezala akabu pe suka akabu ale. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows de Nar TV. Merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble. Kakande tu so la kanabino papa mama simba nabukebi. Nazana di solo moko mama nabiswa benga na des shows de Nar TV. Maman lobi des shows bêta di solo pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala branché tous les qui na détail. Mais avant tous les cas na détail ya li solo na biso na zangite ko pesa bino ba bon début de la semaine à tous. Nzambalo la bate la biso tokuta na kato solo la ekosala bien to beta li solo. No lingana lubabu yaya. Est-ce que ma solo na betaka? O comprenaka. C'est-à-dire Luka Olandara ma solo o très bien yaya. Ma solo o est très important et sungo na maambebele. Et au longo la bande komoko boye na ba erreur. Mais na kolinga tocha support ya mama na biso to yo kana no compliment, encouragement. O mama pesa ki tanto et ki ko pesa pe fortification na mutu moko boye quelque part. To landa e bongo to beta li solo na biso. Eza kote ya biso ebele. Eza kote ya biso ebele nga na landaka yo na landaka pe mama Irene Masiandoki. Donc vraiment aucun des liposo, au même éveil, na kati ya communauté congolaise. Vraiment merci. Voilà. Yaya, o eza ba émission o ezo mema éveil na kati ya communauté. Voilà. C'est-à-dire d'un côté eza na batu mingi bazali na mabunga, mais au travers ou à travers nos émissions, batu belé ba comprendre. Batu belé ba zongi mwa sima, batu belé ba longwe na ba erreur. To beta li solo yaya, li solo maman na biso na beta ngo calmement, sereinement et doucement. Oyebi yaya na kolingana e biso boye, yo muto lula ba bag, ba latsa ko ba bag partout na mibali. Landa li solo, bilata lata ya ba bag. Opesi musapi ba latso bag, landa. Yo lula ba sentiment ya mibali ba latsa ko ba chaînette, o chéri asalinga cadeau ya chaînette. Keba yaya. Oyebi kote chaînette wane uti. Oyebi eloko basali na chaînette wana. Yo lulaka mikolo toko momona kaka ba fiança yango o système asikoyo. Oyebi mokili yake na vitesse moko. Ba fiança yango ya sikoyo ezaka boke na restaurant mobile aye na bagalati sio. Wololololo. Oyebi ya biloko to mona na makambo yo no. Ba fiança yo toko mi komona bokeka kolia na mobile na restaurant afukami ye wana afukami. Afungoli bag na musapi o cho. Des shows na ebite to mona kaka to boyi na biso te mais ya to beta nde masolo po bokeba landa li solo bien maman na biso benga na des shows de Nar TV maman lobi des shows beta li solo pesa conseil na communauté maman na biso aza Brazzavilloise maman lobi des shows naza mama ya bana na botaki ba mapasa awa na poto azana mwana mususu pa botaki et puis ay ko bota ba mapasa. Mais ba mapasa tango ba botami na 7 mois, papa na bango akufi. Atiki ba mapasa na 7 mois. Papa azwaki même pas temps ya ko reconnaître bana nae, papa akufi. Maman na biso abi des shows bana babanda ko porter kombo nanga. Ça dit bana bazo porter kombo ya maman na bango po papa akufaki, bana bazaki na 7 mois, basalaki nanu ba makambo ya
comment dirais-je, pour papa a déclaré banati à Koufaki. Bref, maman atikali na ba mapasa ya 7 mois à vivre. Et ko sala un moment car ndenge za ka maman bandai ko tambola ko kene na magasin moko quelque part nde aye ko kutana na Camerounais. Papa ya ba mapasa za Camerounais. Akufaki atiki ba mapasa na 7 mois na lobby. Tango bandai ko tambola ke na magasin aye ko kutana na Camerounais mususu. Nde baye ko sala connaissance na Camerounais na kati ya shop ka nde zalaka. Mbote tout ça tantine bonjour bonsoir yoza bien ozo seka bien minu pembe tout consort bref webinde to kenda na ngopoto linga bino achaki mama lito iba chanzani numéro yaya keba ko pesa numéro na n'importe qui yaya numéro à téléphone ba pesa na n'importe qui te melanda li solo tango pesi numéro à téléphone c'est-à-dire tu es d'accord avec l'homme. Ah ouais, comment yoza mwana mwasi okokoma na ba connaissance ba mibali o camarade nanga abenga anga to yebani na ye abenga anga to kutana na shop abenga anga non mama tout ça la quand même batu yaya kolinga te na betela koka li solo sentiment na part na yo oyoki bien non tika na betelo li solo olongwa na ba erreur ya on a chaki sipora maman. Est-ce que vous comprenez ma solo na betaka na bandeli na tuni boy comment yo mwana mwasi garçon nyonso okutana na nzela il faut pesa numéro. Garçon nyonso okutana na numéro onanzela opesi numéro yaya lobi oza na mobali ba mibali misunde tozawa to tonda zuwa na ndenga mukete to tonda zuwa na ndenga mukete n'importe qui okobengo te yaya tokesani mibali bazali ndengo zomona to vandia pas de blague c'est pas n'importe qui okobenga on a téléphone nonga no to vandi non ba pexara moi sina ba relation na été mais quel genre de relation. Yonde fois ba quel genre de relation oyoza nango bosolo la kanini pe bosolo la kandenge nini c'est ça ya biso pende to vande to zana ba camarade na biso ya basi mais to zana manière ya kosolo la c'est ça la manière de causer avec les hommes ou les copains mais c'est pas digne na mwasi ozala na ba camarade mibali belé non ya tika olba mais papa de show yo éviter que ba camarade pe mibali bazalaka ah oui bazalaka. À un moment donné, on comprend que ça va dégâts. Camarade ni no koza anaï. Ça dit bande ko basi boke baga mutunyo so kuta anaï minuti na 100 numéro de téléphone au pesino yaya. Le bureau kota nanda kwa libala. Le bureau kozala na fiancé. Téléphone ko bandole la trop na ba n'importe quoi et ko bomela yo ba relation amoureuse na yo. Et ko bomelo libala. Bref, maman azwaki numéro a pesi na Camerounais. Nyonso ebandaki na numéro yaya tika ko pesa numéro à n'importe qui. Landa di solo. Bref, ba pesa ni bandi ko chatter, ko solo la na ba téléphone, ba messenger ba bloque belé à partir ya numéro à téléphone. Communication ekoti. Bref, ba ye ko lingana. Ba bandi ko vivre na maman. Maman na biso abi de show Camerounais na au départ na linga qui était. Mais fait à ko solo la. C'est ça. O pesa ki numéro po na nini. Et ko pesa ka numéro na mutunyo sauté, surtout ba na mibali. Oh yo yebite na zoloba. Oh yo yebi aza vie na yo ya quartier. Boye bani ndenge bo ruta côté bokola ça je sais. Mais ko pesa ka numéro na yo na n'importe qui te yaya. Babandi ko sola un téléphone balingani na maman chose grave. Maman lobi boye des show. Tant tozo vivre na ye na yaki ko comprendre le susute ezaki na moment moko asala ki maman na biso surprise. Ya on a loba na ebandeli ya émission. Ya bolingi bilata la te ya babag landa awoyoka. Maman lobi de show kande zalaki yazo ya kapana nga pe na oke pa na epo bazaye mutu na mutepa na e mobali azalaki na ville ya Versailles na France aw Versailles maman azalaki na Paris bazotala na mutu na mutazaki pa na e bref ezaina mukomsu maman ke kotala mobali ne na ndako akuti mobali alambeli bien bavandi bazolia surprisement mobali afungoli bag encore basi ndenge bolula bag na ebite ya ndenge bolula bag bafungoli bag na musapio chua na sengi yo fiançailles ah bon landasko awa très bien maman lobi de show kaka tango alatsa inga bag wana Kwiti, c'est-à-dire nyonso mobali azolo beze égal à oui. Nyonso chéri abandé ko yebisa ye égal à oui. Non ezate oui na oui. Kaka partir on ande maman yeba ki suscite problème ni nekota ki na vie. Nyonso mobali azolo ba est égal à oui.
non ezalaka te. Bref, manipulation diabolique, maraboutisme, ikotiwana, kisi, kinganga. To ebite, to beta lisolo ndenge bapesi. Ya on episode ya keba na bilata la ta musapi ba ko tsarabag balat so chaîne. To ebi côté chaîne te uti. Surtout bikolo. Surtout bikolo. Masola bikolo ebele zo ya kaka ya boy. Mambo banganga bakisi. Bag ya kotsaki mama na biso la Brazzavilloise na musapi. Mama azui liboma. Eloko nyonso mobali alobaka na ye oui. Bref, maman lobi des shows ezaki na tamoko il fallait tout ça l'anniversaire ya ba mapasa po ba kokisa 6 ans. Ba bandai ko kokisa 6 ans anniversaire ya ba mapasa. Mobali ayaki papa ya mama pa yaki na mama na bango bazali na anniversaire ya bana. Mobali ne pe chéri aye. Bref, na kati anniversaire, chéri azu mulangi ya whisky apesi na papa ya mama na bisokolo lisolo ke non. Dans quelques temps, nazoya kobala mwana na bino. Alaki bango ndengo wana. Maman lobi des shows bref anniversaire esili mena sima mikolo kaka ndenge apesaki mulangi ya whisky wana. Mutema ya mama, mutema esi kendate. Sima batan aye kosala nini? Aye ko présenter, aye kosala présentation prédote. Pa ya ba mwasi ndenge alakaki. Chose grave. Maman lobi des shows comment expliquer? Mobali aye présentation ba yeka à 4 personnes. Mabala poto. Baye 4 personnes. Tandis que côté à maman na biso kolo lisolo baye famille au moins, ndenge famille ezalaka. Comment zoya ko bala moi si boye kaka 4. 4 wana ba camarades. Ya il faut ko keba. Tant mobile azoya ko selo ba présentation ba mabala, il faut yeba ye na banani. Faut yeba ye na banani. 4 personnes. Kolongola ye moko ça veut dire baye aye na 3 personnes, délégation 3 ba camarades. Bref, la sali présentation apesi o esengela ki apesa na sima mikolo maman na biso abi de show. Na ebisaki papa nanga loko asali présentation ça sert à rien. Tozana no débit na yebi penda pe bien te azala pa na ye ngape na zala pa na nga totala naka. Mama na bango, mama na biso kolo lisolo mutema na ye ezopela. Non, il faut que nous vanda ka na mobali pour mobali abandé ko tia pression azwa mwasi. Moi c'est si papa na inga na okende na nte papa boya ki me maman habité pesa bango chance ba kende kaka ba vande ska moko babala na bref na mukuse. Maman bi de chou te ko kumbana na mobali na la mairie ba ke ko sala ba mariage civil kaka ndenge to sala. Ya webi na vie masolo to obeta il faut la prudente bande kwa basi. Maman kumbani na mobali na la mairie maman lobi de chou tant to zaki na ye loko akuta inga bana bazaye pe no moi mike. Oh non, il faut na sala déclaration parentale na déclarer bango balata kombo nanga pongande na kutaki na bango mike bakoli na maboko nanga to 8 ans ebele ba mesani nanga mama na biso alobi de show banda achakanga bagi na musape loko moko ta loba na eno nyonso alobaka oui landa lisolo bref bake na la mairie basali ba mariage na bango civil ndenge ezalaki mobali a déclarer ba mapasa. Quand on ba kende ko sala ba déclaration na bango wana na sima mikolo mama penini zemi mama bi de show na eba iteke na kuma déjà na zemi ba mama bino boye ba aka te bokomi na zemi c'est ça aussi le problème boye ba aka te bokomi de na zemi mama na biso bi de show na ko koma na zemi na ye nde sala ikpe non loko ezao senga a déclarer na mwana na ba wana nyonso bref dossier ko sala ensemble a déclarer ba mapasa o tata na bango akufa balati kombo ya mobali me bana na yete ya fubo kebaka na ba sentiment mususu na yebisa bino mikonyoso mwana mutu aza mwana mutu lando okende yoka kote zo suka lando kende yoka kote zo suka bref a déclarer ba mapasa balati kombo na ye na ya yezemi eyaki kobotama mama lobi de show ta on a déclaré ye mobali po mama zaki femme sel ya zala femme sel oboko la bana na yo botika kolanda loyenge landa très bien ya to sunga bino ba mama bolongwa na ba erreur ba émission bo kaleza akite kaleza eka buzoba na buzoba metala ba émission to ye nango ya to na mo émission moko be muto vandi pino landi ngape ba o memanga na loyenge ya bo bendi na nzoto c'est ça esunga yo ezo sunga batu ebele na biso mibali tozo sunga mana sima ba émission o biso tout communauté mobimo
Maman lobi des choses na eko bota mwana, tant ka na eko bota mwana ya liboso. Asalela maman ata eloko te, maman a souffrir na maternité. Ya pesi raison non omoni nga lokwa nazala na restaurant biso na ba juin juillet awa restaurant musala eza makasi employeur nanga lobi faut na accélérer boulot alors du fait que ba air nanga eza augmenter moyenne ya kotalo na bana ezate nazwa na ntango sala musala yo zalaka ndengo vandiwa na ntango nyoso mama aboti mutu na mutu pana ye ya il faut za mael comment mutango obo sala ni ba fiancé ba bloque belé oui to boite akwa pe okende te puna na bali ete mais il faut être prudente bande kwa basi maman lobi des choses souffrance le quoi na kotsaki mobali na dossier nanga ki femme celle ça nini et kufi kafa kati ba droit souffrance ekoti na vie ya mama toza awa ya o vivre yo moko na bana esengweza ya nini ya kokotsa ventrier na dossier na yo lobi bakati yo ba droit okomi ko souffrir ba mama combien ba souffrir ba vanda ba mona bana bango l'état zo futa bango ba vivre bien mais depuis okotisa mobali vini yo koma nango depuis okotsa mobali wana dossier kufa o moni vi yo koma nango et comme il leka awa zonga awa leka awa zonga awa musala pe na poto opesi mbwambo ale c'est ça. Ça ba maman msuba o vivre na bana bango avanda na bana na ya zo vivre tranquille. Mais ça na batu bazo ya ko bebisa ba dossier ya ba femme seule. Nde côté toza. Maman landa bien ba bebisa dossier na yote. Ke bana mutu moko ya ko kosobo. Maman lobi des choses na boti. Ka fe kati ba droit pour mobali ya koti na dossier ba salaki mariage na la mairie, papa monani, bana balati kombo na etu consort, maman a souffrir depuis abotaki mwana. Maman abi des choses comme sou nazo bengae na butu lokwa ya lobaki moya ya ezate to zela si sabata on a ba période on si la soki ba 8 mois temps ndako bandako ya kotala mwasi depuis mwasi abotaki depuis la maternité na ndenga bimaki azongi ndako mobali amonani te nyonso na téléphone abo buzoba liboso maele sima nyonso na téléphone bref maman lobi des choses comme na butu na bengae bo na téléphone mwasi ayambi. Encore bino pe basi bolinga ko yoka mungongwa muninga no mwasi na telefone na mobile note mama tension. Mwana mwasi ayoka ne ata mungongwa mwana mobile na telefone sala elo te me ayoka mungongwa mwasi mususu na telefone na mobile na ye. Ba mama boyebi. Mama lobi des choses tension mwana mwasi kuna na ndako akoma direche a raccrocher. Et kati nde mwana aye moma ye ko benga zu mobile discussion e bandi yena mobali kita mambo zo simba susute mobali depuis abotaki mobali nanu ayena ndako te kaka na telefone mama pa kepa na yete mama azana mwana muke ya bebe abimina nu libanda te avandi na ndako bref na mukuse ye kokoma nini baye koswana bayokani te mobali alingi li susute tout ça awa en même temps yo dossier na kafe kufi okomi ko souffrir mobali akoti na dossier no a déclarer bana na yo a déclarer na oyo boti bakomi combien misato. Maman souffrance, chose grave. Et ko sala kaka 6 mois tant maman aboti 6 mois seulement depuis basala ki déclaration ya CAF comment dirais-je mariage na bango 6 mois de mariage divorce mobali asengi divorce alingi sous moi cité 6 mois ya ko uta la mairie basali mariage mobali akoti na dossier non 6 mois asengi divorce à l'amiable des choses ba maman basolo to beta ya keba souffrance ekoti bakati yo ba droit pour komina mobile disko apeso mbongo malonga te mais bando vivre bien na bana na yo ya maîtrisez-vous 6 mois kaka ya mariage divorce à l'amiable mobile alingi lisusu te potango akangaki na mwasi wana na téléphone mbutu ekoti mobile alingi lisusu te divorce à l'amiable bref ba divorcer chose grave. Maman lobi des choses mobali akomi ko benga za na posa bana otindelanga bana ifo yaka kotika bangwao na kubanda ko yakozwa bana mama bi des choses ya ko yebsanga ko yakozwa bana to akoya kozwa mwana parce que mwana na eza moko bana misusu eza système ya déclarer bango me bana na été mais ako déclarer bango ndenge nini comment dirais-je akoya ko bandozwa ba mapasa nanga ndenge nini ya tozawa. Mama borote kabana na bino pona ba bolingwa kwiti webi na yebsa bino bolingwa ezalaka aveugle l'amour est aveugle
amour ezalo quoi chauffeur a pousse mutu kezanga frein na ça bino mikonyos côté ka pour téléma il faut qu'il y ait tout ana frein ezate côté ko tout ana soit la vie ou soit la mort, comment dirais-je, soit la mort ou soit la vie mais avec conséquences, soit la vie avec conséquences ou soit la mort. Bolingo kwiti eza voiture ezanga frein et kendaka côté ma côté ko tutana tango ko tutana soit c'est la vie avec conséquences ou soit c'est la mort des cas landa li solo maman lobi des choses mobile a comme ko réclamer bana tandis que ba ma passa ba bana na été mais bazo porter ce ko combo na ye maman zuli boma maman bi des choses na gangi du fait que to ganga ni na téléphone na gangi na bi seigneur problème ni ne komenga mobile alinga boto la bana oyo baza ya yete mais baza na combo ya tata wana omoni ba erreur côté za maman gangi maman bi des choses tonka na ganga ki na oki ndiye mutabimi na mulangi oyo ko bima na mulangi na retard ba dégâts ce côté na vie obimi na mulangi na retard maman bi na oki ndiye voile longwenga na elongi na retard bana ya yete makomi ko réclamer bango po baza na kombo na yaya keba ko kendo pesa bana nuka na mobali kana luenge bolingo kwiti omoni côté maman ke sutuka tant mutu ke tutani soit la mort ou soit la vie mais avec conséquences mais yoka conséquences maman bi des choses na ebisi jamais ndengo za no ki ko senga jamais ba mapasa ba anote soko za na besoin bana okozwa oya yo moko o na boteli yo bref na mukuse du fait que comme ko senga ba passion alimentaire ba mama boyebi ya mwana ndenge abotaki na ba mapasa lokola déclaraka na kombo na ça fait combien 3 lisolo ezo sukao du fait que mona ki charge wane leki et ko simba te yepe bi déclara bana mi balé balati et plus ya botaki 3 mama pa zo banga ba melaye bana yaya okoteka bana bulungo kwiti landa bien mobali na suka ona sai nini akimi akenda États-Unis d'Amérique abu histoire esukao mobali akima asundoli na mwana wana moko oya botisie ya ofele akima ake États-Unis d'Amérique na mincho mama azolela akosala ndenge nini po alongola bakombo abana wana bazongisa kombo na bango bande ko porter ya mama na bango tata na bango akimi ake États-Unis d'Amérique yo kendaki na leta oyebisi bango papa na bango nde yeyo ba déclarer lelo bana bakoli bazaki mike 6 ans bakomi na 6 ans tata akima bana bambule mati akozongisa kombo na ye na nzoto bana na ye ndenge nini bana bakomi ko porter kombo ya un inconnu toza wana un inconnu oya mibale c'est normal aza mwana na ye mais mibale wana ba mapasa tata na bango akufa balati kombo ya chéri un inconnu abali payete mais lelo mobali akimi akenda États-Unis d'Amérique esali mawa passe na son yango mama azotuna bi akosuka wapi po alongola bakombo wana akose justifier ndenge nini yaya keba ebinyo se uti wapi ebanda na numéro ya téléphone yango na sio tika ko pesa ka numéro no à n'importe qui yaya des hommes ezana mibali o bazana bakisi yaya kisi ezali surtout pas bikolo ndimelanga bande kona biso abasi ebele bazu ba problème na betela bino mususu ya Sénégalais boyebi yango bikolo problème ya kisi bazolinga basi na manipulation ya kinganga nyonso uti na numéro ya téléphone nyonso uti na nini bag ya chaka ye na musapi mama obita nkaka chenga bag nyonso ekoma kiwi bolingo kwiti ya keba na ba offre mususu keba na ba offre mususu ba okanga esprit na yo keba na ba offre mususu balatsa o chenette na kingo oyebi kote uta tolobi nyonso te yo mais au moins des choses abima ba chenette ngapi fona longola oyo landa lisolo ya mama na biso yo nde o comprendre au moins des choses abima ba bagi au moins siko tolo bande awa oya yo te tolo ba awa siko yo nde comprendre c'est ça ya keba na bindimandima numéro bag chenette ba pacte du sang to melana makila mambo ezebele to sala boina boy ba pratique wana nyonso il faut faire attention lelo mama azolela mobali akima akende États-Unis d'Amérique abu pia avanda na ekuna esili asundoli na mwana na luyenga nini ebanda na numéro ya téléphone eke na bag eboti mwana mobali akimi
histoire esuki wana yaya fungola miso des shows de Nar TV rien que la vérité yaya na koso pona nini. Voilà l'histoire maman na biso ngo wana mama azolele bongo bano balati kombo ya inkonia kosa ndeni pa zongisa ba kombo na bango ba o bayebi par rapport à ça mama za na France comment ndeni na oki kosala pa zongisa ba kombo na ye na nzoto abana yaya vi kolingaka te conséquence ete ya yo conseil ezalaka bien kolukaka conséquence te ke bana bolingo kwiti okende kaka kotutana nde ondima ke non azosala mabe erreur. Merci beaucoup Benga des shows de Nar TV na basija bien oui comme lui comme la bamsu c'était numéro na ngango wana yaya benga nga okozwanga na yamba mututu soki oratenga na rappeler yo soki na rappeler te insister na koyamba yo yaya le plus important partage yaya to partage à masolo anoko abana yaya masolo eza très bien ezo sunga batebele yaya na minute yo rando eza gate mafinga ozwa nini mwana nzamba longwa na biloko wana tokomi awa éveil patriotique toza awa to fungola makansi ba erreur yelongwa ya ba kosa batebele basebele baboti bana na loyenge pona nini kozanga koyeba mais tant tu es na stratégie ya kofungola ba secret ya boy ya diable o sepelate o to fungola misala molili misala diable to bebisa diable o sepelate. Donc merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien. Ezala qui abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Pesa réponse, ciao.